Shalom, shalom, toujours continue sur la partage na biso, ka ndenge toutaye koloba awa na Jacques chapitre 4, to bandaye kotanga, to méditer puis toujours partager sikoyo. Ndeko nanga place ozazwa Bible na yo na Jacques 4, o bana déjà ko méditer to lobaki déjà mwa mingi na ndenge nzamba lobi tosengaka tozozwa te lelo ma sœur mon frère okoma na l'église kilikili église yo na lembi yango bapesaka te. Église epesa o nini epesa eloko te o pasteur amonaka te pasteur amona nini apesa yo nini ma sœur mon frère yesu asakufelaki biso rideau alie très saint esi efungwamaki apesi yo accès yo moko o méditer parole de Dieu o prier o bondela o changer comportement o tika masumu toukaki awa Jean-Baptiste ateyaki repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Yesu ase ayaki ase akufaki aza deja na bomoi azozela siko jugement ase ayaki kosauve yo ozowumela kaka kati na banganga kisi ozowumela kati na bamama mbikudi ozowumela kati na badelivrance bakoyebi so kota badelivrance mosusu tozomona bandeko eza somo bato bazolekisa bango na base ya makolo ozowumela kaka na baspectacle oyo elekaka na église babambaka o bamouchoir église eza mabe te nazoloba bien église eza mabe te eza endroit oyo nga nao tokendaka kosambela kasi église ya liboso eza motema mpe nzoto na yo oyo place yesu masiya avandi alobi akovanda lisusu na banzoto etongami na bato te na ndako etongami na maboko ya bato te akovanda siko na banzoto na biso yango asopi molimo na ye kati na biso église eza place tokendaka kosangana mpona biso tokutana yo mon frère ma sœur toyebana tokende kokumisa nzambe na biso elongo na kati na ensemble mais yo moko comportement na yo ekochange te mpo okendaka na église wana ekochange mpo yo okendaka église oyokaka maloba na nzambe mpe otiaka na misala ekochange mpo yo oboyi masumu ondimi osala malamu mpo nzambe na biso komona ye nzambe malamu avandi kati na malamu alobi je suis dans la vérité avandi kati na vérité kati na solo kati na oyo azali 3 fois saint ye wana nzambe na biso azali 3 fois saint avandi kati na bosantu na ye mutu oyo akolinga aapproche pembeni na ye il faut apetolama yango atindi makila na ye yango asopaki makila alobi ke tozalaka toujours purifié ye moko alobi le juste tombe 7 fois je le relève 7 fois ndeko na nga oyo okweyisamaki telema boya lisumu wana kende epai ya nzambe loba nzambe nakweyisamaki nzambe yango alingaki David alobi l'homme selon mon cœur mais tozomona vie ya David ndeko na ngai vie ya David ezalaki ka péché na péché azwa mwasi ya moto asa mais David abandaki koyambola natindi yo te na bosala lisumu na nko te bible ezali ba exemple oyo nzambe apesi biso David azalaki toujours koreconnaître bapéché na ye balobi moto azali koreconnaître bapéché na ye te akoprogresse te koreconnaître bapéché eza nini okweyisamaki na moyibi tika moyibi yambola yamba yesu masiya okweyisamaki na ekobo tika ekobo tika yango complètement yanda ozalaki na mobali ya motu tika ozalaki na mwasi ya motu tika landa yesu masiya ozwaki faiblesse kati na kotanga bible mpe na koprie telema banda kotanga bible mpe oprie sans cesse ndeko na ngai ozo kosenga oza kozwa te okomi kofinga na bapasteur o pasteur wana boy oyina mibali na vi na o mibali makambo asalaka non oyina basi na vi na o non soki osengi mwasi ya malamu nzambe opambola o mpe mobali ya malamu mpe nzambe opambola mais yo moko ava ozwa mwasi ya malamu mobali ya malamu mais change comportement na yo change lolenge mpe oyo yo otambwisamaka change mpe bahabitude na yo ava yo ozwa mosala ya malamu change mpe bahabitude na yo okozwa mosala malamu soki oza fainéant te okozwa mosala malamu soki ozotangi baklasse na yo okozwa mosala malamu soki oasocie nzambe na baklasse na yo yo mutu baklasse na yo ezalaka kaka na corruption ofutaka kaka okoma kolela onga nazwa badiplome nazwaka mosala te estce baklasse na yo wana badiplome na wana eza vrai ta mosusu nzambe aliki kopesa yo te mpo badoktorat na wana eza ya lokuta okota na kati ya bahôpital awa okomi na bamaladi okomi na bacorruption tozomona badokter mi bazoteka bana mpo na nini badiplome na ye ezalaki trike
po docteur o a prêté serment akosa makamba bongo te akoyiba mwana na maternité ake koteka tozomona makambo ebele bamakambo ezosalema badokter baa na kati ya kobanga nzambe te ta mosusu nzambe azomona misala wana eza kati na yo yango azolinga kopesa yo mosala te bandeko na ngai makambo ebele eza kosalema ta mosusu baklasse na yo mon frère ntango yo baseur yo ozotanga baklasse na ozobima na baprofesseur mpo batielako bapoint ozwa diplôme mpo ofuta bambongo bapakola ofufu bien sûr ozwi diplôme mais diplôme na yo eza trike eza na kati na masumu na kati okozwa mosala ndenge nini mpe ozoya kolela epai ya prière na prière epai ya nzambe bien sûr mais aki la faute banda nao na koyambola na baresultat oyo lokuta ozwa wana bambongo oza kokenda yango na baklasse ta mosusu olinga papa moko boye yo oza étudiante obimaka na batata mpo bapesaka yo mbongo ofutaka classe donc baklasse nyonso ozosala kati na péché kati na masumu kaka baklasse makambo nyonso otambolaka kati na masumu ndeko na nga yo kanisi mpenza nzambe akolemba kofutela yo université wana nzambe akosisite mutu mpo afutela yo tika kolala na batata mibimba mpo futa classe yo mon frère tika kolala na babama mibimba mpo na yo ofutaka baetude na yo luka elongi ya nzambe na solo lelo ofuti baetude osilisi mpe me ozwaka mosala te mpo na nini omiyebi te ndeko na nga tolongwa kaka kati na mabe bamakambo oyo nyonso ya mabe tosalaka nga mutu nalobi yango te Jacques chapitre 4 banda na verset 1 tanga méditer parole de Dieu bongo tosolanga na ona partage nzambe alobi tozwa kosenga mabe yo mwana classe okolata bleu blanc okei classe me na nsima nango ozwa kosala makambo na ekobo apres ozwi zemi oke kolongola zemi okufi sor na yo ekozala wapi olingi koyokela baparent te yo lobi oke maki kosala maki na yo kindumba na kindumba lelo osisi baklasse yango ozwaka mpe mosala te lelo ozwaka libala te ozwaka mabota te na juge oyo te ndeko na ngai me nalobi obondela oyambola ngai na yo totika masumu wana naza kaka kotalisa yo ke baconséquence na yango oyo balobi na Jacques 4 ezali ngai te mutu nakomi parole oyo ngai na yo tokuti yango ke soki tozozwa te ezali mpona loboko na nzambe eza mokuse te mpona kopambola biso ni matoi ne eza makasi te kasi masumu na biso mutu eza koampeshe ayoka biso ma sœur mon frère tozokontinue kati na partage oyo mingi ya koloba eza ebele nzambe akopambola biso tokozwa connaissance e tokoboya